ndeko na biso Fabregas Maestro alobi eloko ezoboma bino na français o bino boyokaka te yango ekreaka mwa incompréhension bosala effort bokota cour po bobanda oyoka makambo alobaka très bien asa non peut succès na nzembo mo français quand même nzembo mo penda pe ya français et tambusi penda monde entier quoi bina fila banda okende bien nazo pesa bien au monde a créé bina fila ba distraction voilà Chomi azaki bien voilà Chomi na comme moni na banzela na oleka piéton mais Chomi il était chez moi véhiculé siko au prometteur qui ko pese voiture tout le monde n'est pas à beti ta Chomi na binka générique moko pa na déjà zaki déjà véhiculé dynastie beaucoup na position ochepe combien de chana kati ya dynastie parce que ngala kela kyango esimba te nanzembo nozo tia kuna beta te ponga sina la kelike ekosimba te Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Fabregas chaque façon yake pa wera fo photo ba live ebele ezalaka système ya hypocrisie bato bamone mwana malamu bien Lobino ken bat bakomi ko vivre na actualité a réel souté œuvre ya té apis veven son ezala pe moi mayele ba distraction zo ebele mutu mfa ko iya bo kanisa iye menzo ka yele distraction yoka mosinzo te nzembo na yo na mosinzo pe ezwa combien de vues ezwa combien de vues pe ça combien de contrats voilà batu oyo bayaka ko fingela vie na biso faire go la batu basungaka ete ba aider ete ba pesa vie na biso conseil te pour promettre bato album Fabi Mseza en français mais tous les masali c'est verre banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Oyemba na français on peut la chose facile te hein. Voilà. Okansate olali bo la muki bo oyemba na français bat pe ba yoki yango. Fali akoka yango ndeni. Be pas travaillat.
yo na gezma wete boyokana te mpona mwasi napesaka chance te na moto nayebi ke nde aza ahavre te okay. Donc ahavre te kati na ye il est comme ça en fait il n'est pas vrai premier na bango yeyo bobeta maboko mpona premier na bino ko premier na bino bagaz Fabilous bagali artiste tout bagaz mawete bato tout premier na bino nanu siko nanu yeyo kwa mutu na ane onde bato tout obimisi ba jeune premier na bino nanu yeyo kwa donc Papson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup. Bana poto, bandeko bolanda so partout à travers le monde. Balobi Kinshasa a bougé, Europe a bougé. Kalate, Weranson, le roi de la forêt. Azoke Dobete à Zénith de Paris. Oh balobi, ba ancien maman yaka, balobi ba ancien nyon surtout. Ya wenge musique à maison mère. Toko se retrouver kuna. Yango moi mikolo biso ba journaliste tozo fouiller kaka. To fouiller ba musicien wenge musique à maison mère. Kalate Zénith de Paris, non? Kalate Zénith de Paris, balobi président Wera obi obeta na bana nyoso ya wenge. OK. Donc Roby ne peut pas faire partir na bana wenge. OK, merci. Boya to poser ma question parce que tout le monde Wera la kisi liste vraiment. Il y a un musicien oyo akende na bango. Lelo toyepe tokuti Robino Mundibu o azoyemba banzembo ya blagite. Robino Mundibu so akoti studio boye seke biloko asikeza. Hein? Benjamin papa banda pembe seke biloko asika ezali. Donc leader yeyo ato na studio ndiai to a place mususu te. Mutabini saka Kongo yeyo. Muto babengi saka na ba Abidjan yeyo. Donc kolo générique. Kolo makinu. Est-ce que na Congo, osobinisa Congo? Est-ce que tu as déjà tiana nuboy? Telemisa ya Tobina. Ale tombola mama. Ye nzambi na ngai. Manyoko na beta ngo. Toke. On va danser lele. On va danser lele. On va danser lele. Ola la la la.
on va danser. On va danser. On va danser. Lélé. Oh là, oh là, la 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 la. Na Congo ba bini mbinze 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 mbinze. Europe bini mbinze 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 mbinze. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, toza na studio ndiaye. Président Robino Mundibu balobi kozala leader foza na moi split moi longe sokwama tout ça. Robino Mundibu siko mundele na biso ya musique ya Congo. Président Robino, bonjour. Bonjour Ken Piana. Donc c'est la rare mona yo moi chic tout ça biso to tanga na kota wenge sikelo liboso ba azwelanga bon chic bon genre. OK. Donc ba telemisa penza batu misusu ba moi marque ba kinape ba poto na kuta ba dia ba mikili. Mais moi marque ba telemisa ba pe na kiti ponga na fanda quoi. Donc na yaka déjà moi na salongo lemba salongo donc en passant na pesi bana to ya lemba mbote donc peso ponga na pe na moi na lemba quoi. Voilà. Mais na lobaka na za moi na tout commune parce que na lexi ba temps na bangilingili na ekoli musique na matete na ekoli musique na ngilingili na ekoli musique na kitambo donc na 4 mois partout nchangu kutu na parlons pas mombele donc babiona biba commune tout na ekola musique mais na za pengaba donc na za penande mwana lemba parce que salongo donc soko moni ba bopeto boye déjà pena idéologie ndenge to kolela biso bana salongo yango na mema petit na wenge ko kota na wenge donc tellement soin les gars makasi mbala mo ba pemisa ba tumso première équipe ba dia rabi ba poto bozana mupanzi yena. Voilà, alors président Robino Mundibu tu veux que na minute ba ancien tout ya wenge musique à maison mais baza na préparation à Zénith ba koti maki mais yo to kuti na studio expliquez biso na no absence na yo baza na préparation à Zénith ba koti maki je ne pense pas na sima na kabinda na sima parler du peuple wana. Donc oui ça il a bien ba ancien tout le bi ancien tout oui ba ancien nyonso tout le monde Fabre Gaz tout le monde ba héritier tant le bi tout na évité ancien tout je ne pense pas. C'est une bonne chose d'aller soutenir notre phénomène, notre formateur, le roi de la forêt. Mokoka tozana na mboka ou les grands formateurs quoi muto format d'artistes belé ozomona biso le barubi ni mundi buti toza boena ba talent tozana ngo donc na ko loba tam 60% tozwa ngo et pas inaé quoi. Donc moment où il y a réconciliation, moment où il y a beaucoup tani. Na mona une fois vidéo Héritier Watanabe na les grands formateurs où en vidéo vraiment pour na bangonde loko ko kamusa batu quoi comme on a Ranson na Héritier Watanabe webi ke izaki penza singaben voilà. Donc tant Héritier komi ko reconnaître que père na et formateur na et c'est une très très bonne chose. Yango zo mona mikolo na osepela na Héritier Watanabe mingi puis comme conseil na ko conseiller à Zala Bongo quoi. Donc à Zala parce que Héritier il est un peu comme moi, il n'est pas hypocrite. Quand il t'aime, il t'aime. Quand il t'aime pas, on l'action balamoro que non. Moi je t'aime pas. Je suis contre toi quoi. Donc il est un peu comme ça. Et puis ils ont qui m'a ramené ils ont qui n'est bien à mon qui il y a le roi de la forêt. Ou école le Bisaka batu yangwana soit comme on a payé un jour le roi de la forêt n'a fait le go la char des poules on a des pena biloko ko kiko lobi sabatu le reste tikali biso boyebi ne to longwa to so na biso ba problème té donc on est zanda kuna biso même événement ezala te na kobeta na nga tour quoi donc ba o ba longwa ba ene wana ndike ba compréhension la wera wana nde ko bunga te peut-être ba compréhension quoi peut-être ba compréhension ndike ba tu ba yebi donc comme on a hérité bandi pa wana c'est une bonne chose. Pour le baka ce qui ngana betaka par exemple na wenge musique à maison mais sans héritier na ngana za contenté et ça on pona ko kumisa ko flatter été quoi parce que yé mutu abete la biso lisola ba JDT mulopwe abete la biso lisola ba bindo abete la biso lisola ba emeli abete lisola ba artiste tout oyo ya beta na bango na wenge parce que vrai wenge yango wana vrai wenge zali pena oyo ya ba bindo mbe wenge musique à maison mère yango wana quoi siko muto a garder intensité ya ba grand musicien na tous aki Héritier Watanabe donc voilà ils a plaisir mnene ponanga ko beta na wenge musique à maison mère na un grand musicien comme Héritier Watanabe puis comme on a acte oyo nga na longwa nanga na créer nanga polémique té na créer nanga problème mon côté na les formateurs quoi donc comme on a que
wenge musique maison mère eza d'abord orchestre oyanga monde ezalaka keno à part kozala musicien donc eza na fanatique ya groupe wana monde ezalaka keno ba fan donc nga pena vana za musicien vrai fanatique ya wenge musique maison mère donc wenge musique maison mère eza palais nanga eza chez biso donc soki lelo eza loka ba supporter à Barça Barcelone et tout donc voilà donc nga pena supporter wenge musique maison mère donc soko telemeli wera eza lokola au telemelinga soko za pour wera je suis pour toi en fait donc voilà. Et ça le ndeni côté la wera ke Guinée des fois ba ke Guinée na ancien chef d'orchestre na bino Alboso ya wenge musique maison mais tout monde moi ba manquement de respect et pas ça qui kuna parce que des tours avion moko aller retour mais ça ko pesa na mbote et ça la ki ndeni ne tant que yo pe moi na les grands formateurs bah ngai na ko profiter na likambo oyo otuninga question en fait voilà. Question otuninga moni tanga na loba makambo be na loba par rapport ya la génération ba vie na biso ba 20 été ba VJBT ba Koffi Olomide te po bango ba sali déjà mingi moni nyoso oyo ko salelo ezango extra et pas na bango te bango ba beti ba stade des martyrs ba beti ba Bercy ba sali trop en fait lelo na remarqué ba artiste congolais belé ba comme ko vivre car na ba actualité ce n'est pas bien. Vous comprenez? Vivre artiste belé ba comme ko vivre car na ba actualité ko luka car ba actualité ba comme ko koma na ba œuvre moins voilà ba actualité comme ko comme belé ba so bosana ke actualité et bin sa ba tuna piste té yango so mona ke muto ke concert ola emba ba œuvre a comme emba ko interpréter biloko batu c'est toi ya franco de par rapport à quoi? Donc non, moi je parle pas na ciblé artiste mon côté là, je parle des artistes congolais déjà pour te mettre les solos ya koko tsangana mambo ba polémique on était na on ça juste conseil na artistes congolais ce que moi j'ai remarqué aujourd'hui les artistes congolais bazana ba œuvre été ba complice ko vivre na ba actualité au moins na muto atonti ba bilamba tirke belé na nzoto ye wana na YouTube na ba Facebook ba live air news tout ko vivre ka ba actualité œuvre exacte yango zo mona ke ba concert komi moins ba prestation komi moins ba komi kaka donc actualité c'est actualité pour ba œuvre exacte. Pourquoi imaginer un artiste un artiste congolais disons parce que à côté que Congo mboka ba talent mboka ba inspiration ba lekisaka ina nete 6 mois te mutu fois bimisi loko mo mona tangela ba artiste be zo mona banda to bandita msu coronavirus to bandi yango ba pandémie o tito zo kende 2 ans presque soto bito ba no tanga ba œuvre au moins tu recompter ya recompter c'est que leader là on est zo bank ça peut ba monsieur belé ko bimsa ba œuvre to zo mona yo ko to bois kaka er mo to mona Bercy mona boaki ba koti na distraction ba koti ba artiste congolais be ba koti na distraction parce que ba comme na manque d'inspiration quoi on kumisanga te makambo na oloba na peser ba mona nga bien na longoli papa chéri na longoli weranson na ba prouver ba sel de makambo longoli pe Koffi donc na longoli ba vie tout na longoli be tikali ka biso awa un mois kita moi muke quoi parce que tu as makambo belé ya ko prouver en fait tu as makambo belé ya ko sala pour ce qui biso to salité musique à Congo pe coup fait perdre et là les perdre ba racine nango donc on a oloba ezali ka ko pesa conseil na ba artiste congolais moi et belé quoi donc on remarquer que bato ba na ba œuvre ba moins par exemple neti muto azana ba œuvre lelo ezaka fali pour pas na héritier watanabe ne ba tu tia pena ba biloko pena et puis biso awa na plaisir pour to sali nzete na biso tingi na biso nzete na uta ko monango premier na hit trace kitoko na kuna kamwe bata trace kitoko na mona bango neti ka mo marque nanga mais na kamwe na moni pena ke nzeso na nzembo na biso nzete et donc premier na hit et kenzete bo beta robino mundu papa nzete kenzete vraiment dans nzete matin comprendre que muto asala ba sélection ba hit wana ayebi musique aza pena muto o pena aza pena na oreille musicale parce que zo beta baba makasi ozo mériter pe place yana ki premier omoni œuvre eza na ngoka ateke na ko yemba ba parole moko bo sot ko matana ba voix makasi sot ko sande nini musique fondement ya musique omoni lelo ba beta na musique aina kana ba parole na ya lobi bana mikena baba soki boko soki panza soki ni sala soki logo nini lobi na yo mais fondement ya musique ezala te ya on mona biso za tout le temps na bandia ya pona
ah penda donc il n'est pas tout tongara d'abord musique avant parole et ya en fait donc tango nazo luba makambo ba œuvre au monde yo mo témoigner que non lelo nzete na babar et ça la bien donc les artistes congolais actualité bozo bosana o créno ba actualité 1000 fois mais actualité betaka na bar te actualité pe ça contraté actualité et ça à la fierté Roma muta oui concert moko ezawa soki na pays nini ba proposer mbongo mo $2000 OK beta mbango ozomona un artiste congolais faut za muto so ozana ba œuvre na yo ezobeta na okoma fier to ebani so na ba œuvre ozapena fier ba bando luko ba bondelo penza ko ça pena mobutu ko. Donc voilà, et ça un concept pour les artistes congolais belé n'a remarqué inspiration comme ko bunga artistes congolais, artistes ba komi ba tokoluka ba actualité asombi bilamba ba tilke belé atondi sango na nzoto ye wana do bazomone ernyo et ça la penza zo tengi ça ça bien actualité ça bien mais œuvre faisait place aux okende na kenanga pas na mondibu na azongela yo pourquoi ça la badon te badon nga sala badon mais na koloba te nga na mutu badon ya bandenga moi image ya muke to moni ata don amuke ata sa ya loso moko apamba ba felineze belé na mboko mais so koti na ba l'équipe vite fait na Instagram na nga komona mais bato babendanga matoi bato yanga ponga na discipline spirituelle nanga tout le monde est spirituel nga na pe na moi discipline spirituelle nanga bato yanga une fois ba mona ko poster ba vidéo que lotika ba don babendanga matoi spiritualité nous a bon kinganga hein spiritualité nous a mazara ba tout le monde est magicien tant to sala ko fando raisonner loko moboy o raisonner loko mo yo pour la magicien ndongo simba micro lo ba ka osaka magie nous a voir na yo quand nous le voir nos batu mutu akoza tam susu aota la TVT ma yo ka voir ken imagine ngo ngana sa condition hein ngana calculer te ke bato ba sa le pa nanga moko efa ke ndena renyaka bongo ah bozo banga ya bongo te ya bongo majonga lobi ya bongo te tout le monde a quelque chose en lui en fait mutu nyonso produisera magie moko boy na kati na ye elo mo ezaka extra o muninga mutu akosala te mais yo bimisi yango na koza libre à poser toutes les questions quand même vas-y pose-moi des questions nati to lobela moi mingi baningo pe basali makambo msusu pe abia to moni ndeko no inosa balume asali pena badona goma kuna atongi pena bandaku pona bandeko na biso oyo bazwaki mo ba problème ba volcan wana to moni pena ndeko na biso inosa bazo féliciter partout na ba page nyonso to yo tant qu'artiste moi pas muninga sali wana sali okoma bon eza féliciter eza féliciter tango ata eloko eza 1 ezaki 0 muninga mo mutu ayache 1 donc photo ndima 1 wana donc eza exemple moko ya bien pour nanga na koki na koki ko dénigrer yango te c'est encourageant c'est pas mal. Mais Denis le sabi bandako ya mabaya bongo ba kinche kwande. Mais certes, il allait aussi faire mieux. Quand on a peine à Télémile Denis le cité, il a dit juste la vérité en fait. Bana kuna pe baba problème à makila kinche kwa ya susa lia bana les sous. Donc a ko ça la mieux que ça en fait. Na Télémile en côté. Mais a ko ça la mieux que Owana en fait, hein. Donc voilà pour tam so bat barolo ba yo zoté mais la bongo yo moko au sali nini. Donc voilà donc a ko ça la mieux ou les on a peut-être tam sous bateau te tinda ba coacher ba coacher tam sous sala et loko bonga na za artiste mbongo yango bimio sala tam sous ba beti moi basali on erreur makasi na moi na Télémile Denis les cité après c'est ba raison na lobby que non liba ekotsa moto facilement ba tutu ba yebi que libanda quoi ya brique ngana na ba chantier na ba parler na ngana tongaka donc ban obi oza nene ngana bandako na na toma kobina mondeo yo po lingi yo ko bandako ango zimbongo wapi otanga popo no sebie bandako ngana bimi na beauté na ngao na koza swag na ngao na bimi na wenge musique maison mère na 2010 na bandi ko lia mbongo musique na 2010 uzo comprendre yo kanga ba délire yo kanga na boîte yo kanga sa maramobo et comme ça va toi et yo za bandako mais Fabriga zana ndaku na ona Kinshasa te me yoza bandako. Soka za pena bandako bino boyebi bobete na maboko. Biso toi au fanda pemé na wera sont les grands formateurs toujours moi mailler les belé quoi. Toujours moi mailler les belé. Soka za bandako peno za mailler.
Donc il n'a pas appelé 10 plans na kina. Papa chic, wana okosa nongai wana pena te 10 na ko appelé 10 plans. 10 plans. Donc ça na jeune. OK. Na jeune et tant on a ba plan za teke na ba commune moko boye. Déjà pena ba pas yo pena ba tout donc ba fanda ya malonga quoi. Donc parce que na lingi makambo malonga na saka pe mambo bien donc to sa publicité on est bien matériel to lukaka na zo chance au fanda na les grands formateurs ou rançon na format biso pesa biso ba conseil belé et puis na zo chance une fois il y a refandana vient biso fali pour pas une fois par hasard à pesanga pe conseil morobo ya ba vie ya ba ndenge morobo donc ya ba dimension morobo ya ba vie quoi donc na joa maela lobby omoni bato yo bando mona ba bando sa succès même succès yango yo pour sala OK donc moni ndenge ka pe bato na le ba koma ba mandia soko salaire yo pe lelo un jour comme pe kaka mandia loko la bango quoi donc c'est le moment yango ozwango hasardé bongisa futur bongisa avenir quoi donc après ça on va conseil moi bon donc lelo oyo tozana moi équilibre côté on a to kindete ko banda ko sala ka publicité makambo ya matériel donc voilà pour moi oza on félicite mais un mot bo so il faut to ba ça conseil likolo nango to ba ça conseil ça dérange pas quoi donc voilà. Robin Mondi botozana studio ndiai est-ce que Chomi azo manqué au te parce que ça parmi ba animateur aux alati la mutema. Non, azo manqué ngata na eloko mon côté prévenir babimisit biso nzete za premier na hit nzete tala ba challenge sera betara pe nini bima pe premier oui ba betara na mundi bu pour makila chance voilà muta moto donc moto na moto soko tuti talent na moto so tuti si pa et que quoi donc biso epelaka donc so yo sangani monite vidéo na Bercy to beto to sera vidéo donc na Bercy mwana moni donc il a dit que non mundi bu donc force plus force et que ndaka quoi donc naza wana na levitique azali on continue ça boulot na bien non to ko na biso mais moi polémique moko ekoti ndeko na biso Fabregas Maestro ba meka ko tourner moi question concernant bino kaka ndenge mo ba mu comprendre kotaka alors bien le réseau bo mabino ye a s'exprimer très bien à s'exprimer en français au bino boyo karaté yango créer ka moi incompréhension bo ça l'effort boko taku po bando yo ka makambo alobaka très bien asa non peut succès na nzembo mo français quand même nzembo mo penda pe ya français et tamusie penda monde entier quoi car wana ramte ma betanda distraire bina filé bina filé azaki okende bien a lukele ba polémique ti akoti mwana batu na mbri abimisi album na ye album ya bien moye batu ba tirer attention na album te baza batu ba distraire musique ya Congo au monde nga memanga na distraction mais amemanga na distraction on na comprendre ye na ki na occuper bango le soute mona sani nzete nanga premier ozo pa musana bango wana ba ebi ke baza na inspiration te basili bakomi ko luka ko memaka ba distraction apis veven so ne za pe moi maele ba distraction zo ebele mutu mso ko ya bo kanisa yé menzo ka yelo distraction voilà donc ce qui a le ba français mi ayemba penze mona français penza ça peut succès makasi ndenge biso zo mona ke bazo ba emba ça bouger de partout ngo yoka mosinzo tenzembo na yona mosinzo pe ezo combien de vues ezo combien de vues pe ça combien de contrats voilà ozo mona ko yemba no pe mais pe ça makamba ba yemba ngo ba bina ngo ndeza pe problème susu biso moni to etina seben on va danser lélé on va danser lélé oh là la lélé on va danser lélé on va danser lélé oh là la comprendre moi que to français kaka mais to yena ngo na seben ezaka pe na passe pour fan sa maloba français et simbi bazo quand premier le na hit et surtout là nzembo mon style vraiment congolais ce qui na moni on peut premier na hit mo ya mboka na biso ya chaîne moko ya lingala trace kitoko donc on a fier na mona que non en tout cas inspiration na ngande na sala qui vraiment ezupe na place na ngo fandi quoi voilà Robin Mondibu to mona Fabregas chaque façon ya ke pa wera fo photo ba live belé
ezalaka système ya hypocrisie bato bamone mwana malamu bien bino ken bato bakomi kovivre na actualité art ya lisusu te œuvre ya te tale ya te bato bakomi kovivre na actualité yango ozomona ke baconcert moins baconcert etikali kaka baconcert babanderole ya Kinshasa bamoni kobetika na kini osangisi bapiri yo baye batondi epuis esili nango soit soza na relation moko boya master moko libanda abengisi yo na festival moko boye e bato bazela na bango mpe yo te musique fo bato bazelaka yo bato bayebi ke no toya kokende kotala mutu kingani so musique bato bakomi koya baya na bango tala bato misu nde na ka wana na occasion wana nde bato mpe bayoki yo mpe kaka ya propre te nga so nakomi lokwa baartiste ebele na mboko natika nanga natika komotonga bandako makasi. Merci beaucoup. Alors Robino Mundibu toyebi ke bandeko nyonso ba se retrouver na Paris yo po utari dernièrement na Paris na Fally Ipupa eloni nezo sala Robino Mundibu o kota isu ambassade te oza deuxième visa pour région de Baninga na kati ya Paris pour na événement munene oyo koleka na Bercy. Est-ce que soki makoki ya kozwa visa ezate moi zato senga Fally isu salukelo so visa isu so ifuna senga na osengeka bonga opimela azaka vie na ngana opimela te epingane na boye visa pour na ngaza sous problème te na vie pour respecter qui première visa eza problème te na vie à part ça donc vie na nga batutu bayebi position nanga na état Schengen batutu bayebi donc nako inventer maramusu te pona privé batutu bayebi position nanga ke ma pas faire visa nako keneka ambassade de France banyatelinga visa nako zonga na ambassade de France ta banyatelinga na ke quoi donc sauf que naza awa nazaka awa yango zomona ke moni pe ko mata trop ba avion inutile OK kaka inutile sans mambo musique ozoki ne pe maramu musique pe zokimao nga mataka avion eza raison na inspiration eza lié na makambo ebele ozo comprendre soki makambo musique ya te fanda place musique eza bango nde tofandi boto répétaka tout le temps ba répétition tozo composer tozo créer soki loko concert ya te loko ya te bato tout oyebi ke no ba frontière kangamaki tona batanga ba pandémie o na okendo luka nini yango quoi libanda nazana ngawa yango zomona ke inspiration sur inspiration tango zomata ba avion sans inspiration avion hors makambo musique yeba ko kompe ko bima ko yango wana yo komo mata avion po kende soki bat ba mona ko créer actualité ke na mboka bat ba mona ka oyaki ka na mboka nga na ko nga saka ba blague on te mbongo na nga billet en tout cas brique Robino Mundibu on va expliquer so phénomène to comme mona ba musicien msusu trop de live na ba Facebook na ba Instagram ezolakisa kosila ya musicien ou bien eza promotion ya ba artiste et musicien artiste et musicien bakoki kobanda komonaka yo tongo pokwa te ya mabe na vie ya artiste bakoki ato yembaka lokola koleka Michael Jackson ozo comprendre yeba ke no osatire bato bakolemba yo bato bakotonda pa oza wawe eza sute wawe ekufa obomi yo moko wawe nde bato bamona mutu wawe obomi wawe omoni ngane na télémino bo esali mwa batant na osa suba émission te na tikaki na mwa quelques mois après na zongeli pourtant on a moni ke no na studio ngia ikena benyinga to beta tout to bela mona ki na Bercy na studio et tout na lati na besoin libanga penage na lati ba plastique na nga na ebi ke non to kuta na ken piana donc na ba plastique na nga donc ba ko filmer ba to mona ke mundi bo lati lo mona makolo ya plastique bige loko ya plastique na makolo osali yango par commande bien wana blague na yo kenda poto mingi te moza na aspect oleka ba mise bele ba kenda ba poto pa pamba ken piana poto mingi te moto ngabanda ko leka ba mise bele ezaka question organisation ezaka question ko sala égoïste te na vie ko sala égoïste te mutu ko tala te ka nga na vivre nga moi sina nga na bana nga biso to vivre nga te mutu na vie faut tala ka futur ata ba neveu na yo ba nièce na yo un jour oncle na bango betaka musique un jour faut pas bazala tana moi identité moi loko moko boye na mboka yake oncle abota mi pour artiste belé oui c'est bien beau au toka na Europe mais oza bandaka nde awa bas mizawa awa oza na batata moi sino baza bandeko no baza omoni Leoneti na pese exemple inde toi ya papa Luambo tikala donc biso tozalaka awa
nabotama awa vi nangeza awa nasalaka makambo awa na vivaka awa na lingaka Congo et puis mboka na ngai yango quoi donc bao bakendaka chance bonne chance pour na bango biso tozalaka awa tomoni ke awa nde tosimbela biso quoi mais yo bokenda kozongaka ouais nakenda mwa tu nazonga na leader dynastie bokomi na position ochepe combien de chana kati ya dynastie parce nga lakelaki yango esimba te na nzembo nozotya kuna beta te mponga asi nalakeli ke ekosimba te tala ata boyembi ndenge nini ana aloba leader tozala toujours na besoin de souhaiter bato ba bonne chance Ken Piana faut savoir souhaiter la bonne chance en fait kolobaka bien faut ça la de l'autre côté la part des choses tenga lingaka bosangana wana fallait bosser la permission à ne pas wera ou soit faut senga permission à ne pas wera pour simbati donc ou soit tu peux ça ba conseil donc tel ça soit idée on est bien mais bon intéressé formateur na bino bon intéressé muto asala bino tout bozala c'est aussi important batuna batu bazana bandenge na bango bakabwanela barankine tikala na bamitema et tout donc bilo misu ezala ozomona keno elo omona mokilo ezala irréparable ezala raté en fait on a tozala toujours biso na besoin kozala béni bénédiction tout le temps tozala nango besoin en fait s'il faut peut-être pour eloko ane kene musika parce que nga souwe na nga eza esimba vous comprenez mais ko simba bien ceux qui ba intéressé Weranson vous comprenez simba bien le sous ma casse ceux qui Weranson aza donc yango moni seul moyen nga ko souhaiter projet wana chance bonne chance ezakaka ko pesa conseil yake baluka Weranson les grands formateurs oyo azali mukolo histoire ya wenge et ko intéresser batu ebele aux apena na vite soto kolobeza we are the world donc peut-être bino be wondi mabiloko wana en tout cas leader et kamusinga parce que komona ndenge bato yango bafinga ko butu moi mais ozopesa bango quand même ba chance kotala na Guinée bandeko bakobeta Guinée bazongi balobi no biso to beti bakonzi bazalaki tozokita na podium wera yo betela bakiti bato bref bangaza nanga clair nga kina na makambo de gauche à droite te ozo comprendre bato oyo bayaka kofingela vena biso faire gola batu basungaka ete ba aider ete ba pesa vena biso conseil te yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une de P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class vous comprenez na lobaka bonne émission mobo viaza na super belle voix vie ekoki ko sala makambu moko boya danger vous comprenez ba memi vie na ba actualité ko finga parce que vie on a za voix na biso ya mboka musique na biso ya mboka donc mongo na za patrimoine ya mboka na biso si fona loba lika mobo ngana ko loba en fait voilà ce que ko ate ko déranger et déranger nango ngana na finga vie te na lobela ka vende ba betaka ba biloko mobo oyo et peut-être nazande mal compris mais na kenda rande direct pour tel ça que non
vie akoki kosala makambo moko boye mieux que o wana en fait. Vous comprenez? Tant que dans le makambo ba œuvre. Moni bo memi vie na biso na kati ya ba distraction ko finga na loba entre nous qu'on se le dise na 2 ans ou soit na une année via bimisel biso combien de titres na mona vie na émission zo tout à tolo que non na sali soki combien d'années na bimisa album te mais ça clarté vioko tout à tolo na makambo bongo te mais la musique pe ko banga nezali soki to lobby boy faut boya ko finga biso non il fallait azo dunda ba album peut-être soki fallait tienne elo na marché peut-être a banga peut-être mutu na ba fanatique na ye muna mutu azaka na batune baza balingaka ye osoka bimisi pa album na ye ba ko yoka na bango pe ka ye na bimisa ka album fallait yo tia tokos 1 tokos et yaka ko effacer album ne na marché peut-être eloko wana e bangisa peut-être parce que banzembo ezangi te je ne pense pas à ça voix nae mutu ana super voix bongo ko banga te quoi mutu ana voix bongo azape na ba fan na zana batune balingaka ye fi wana oyemba na français peut-être pour mes akake ba memi vie na kati ya ba distraction en fait ya ko joa temps mingi ya ko fingela ka e batu ko fingela ke batu o leta mzuzu bo lukela ve ba parolier bo lukela ve makamoko boye parolier français. Pour promettre un album, Fabi Mcésar en français. Mais vous les massalis c'est vrai. Bon, pour na kota na ba détail te. Les détails te ça makambo ya promettre qui il faut un album urbain et ça en français. Si ko fali tellement pesa ba devant ya en français. Premier nzembo bimisa ki na français mundela effacer ngo pour français za ki ezo kanate. Oyemba na français on peut la chose facile te hein. Voilà. Au kantate o lali bo la muki bo oyemba na français ba pe ba yoki ngo. Fali ko ka ngondeni. Ben pas travailler. Ben travailler bino boyoka ba ekachakate na quartier latin. Boyoka ba ligne on a ba ekachakate boyoka ba biloka beta na ayemba na quartier latin. Boyoka album na liboso te droit chemin. Bo abanda ngo kala. Azwela ngo tante. Vous comprenez? Et ça on lalo la muyika bombala moko na banda ko yemba donc voilà biso moto ana chance pour to saka musique de recherche. Voilà. Vous comprenez? Biso saka ba musique de recherche. Biso luka pe na musique ya kezo mona ke to luka pe na musique to sa pe na musique de recherche yango moni ke non to ana moi facilité wana ko yemba pe na français ba to bele ba sa musique de recherche. Na français c'est comme ces hommes mi sa album ba te belé. Peut-être il faut ceux qui ça la reconnaissance quoi l'idée ba tu ba landa biso ba pe ba yu matin. Yema ko fallait avoir bimisa tokos de ezo ki pété belé. So bato ba lobi biso pété Hollande ligne fallait ayembi. Parce que na Congo bato belé ba yeba ka ko sous-estimer avant. Voilà. Ozomona ba bandana ko sous-estimer avant. Ba ka ko comprendre après. Tant ba komo luka ko sala déjà sous-estimer ko komo sala na soni. Voilà. Ana finga ke logo mena na choite ba bazo lingango. Na choite mo tant ngana banda wemba ba biloko na nga ba terre à terre ba banda ko finga fort ba sokola mata coin. Ba bazo finga ba buka ba peka ba finga ka. Mais le temps la génération tu allez ba petit na biso ba bimi le ba sa ba succès na Congo. Ba oyemba kimundibu bayemba banzela biso trasa o bango babanda ko finga ozonga batiki makam na bango bayekolaka batiki makam na bayebaka ozonga batutu bakomeka ko tourner ka selo inspiration ya Robino Mundi parce que ngape na ye na bandenge na ngamo pona luka na zwa place pour ngana kutaka de batu bazala wana basi ba vota bango so ngana longo na wenge muzika maison mère ya koyeba na te na yie na bandi na balubi luwa sombi mutuka po bayeba yae loboko kaka boye koko mportier po bayeba ekolobo ozomona na ba bilo moko boye donc ozomona ke bilo moko boye ba bazomona ha makambu ninyo yango omona ke non et suis place mais le lot omona bino ba misé comportement na bino pe comme bizarre soko zo produire artiste ozina mwasi na yo bozaki na yo kabeli artiste est-ce que ça un comportement normal? Quand on doit poser bandana tema ozo poser ngaka makambo bat non tozomona ba film mususu artiste azo produire mais azui kaka même mwasi na yazalaki na ye akia kabeli petit moko musicien to comprendre phénomène wana te bokomi okabela na basi boye na kati ya musique. Mwasi aza libre, artiste aza libre ko sala choix na ye amoni ke nazala mwasi ya yaya oyo après amoni ke yaya oyo simba soute akomi na leki mwasi aza libre leki aza pe mineur wana etalika choix mutu donc ngana okota na ba choix batu na tuni question na parce que yo na gezima wete boyo kana te pona mwasi
nga toyokana te mpona mwasi na ndeni ese nga pena na koyokana na artiste congolais moko te na mboko mpona mwasi otali nga bien na talo bien mais gesma bobete ana dia maboko mais kotala eloko nde kamusinga na komo wela na artiste congolais moko mwasi se mwasi na za mwasi alibabe mais gesma était pas bogar te na fingi mutu te na kotala boye déjà parce que to sola kinaye nga na miche kaka nga OK gesma weta omi kumisa peke ye OK ozo comprendre nga pe na cheke nga ye pa cheke ye na fingi ye te mais na lobi kaka nga so na komi ko welela na artiste congolais moko mwasi en tout cas mwasi na za mwasi chance za mwasi alibabe donc yeba bando alors donc yeba bando zwaka eka bongo en fait donc voilà donc ngai na ba polémique ba moment en tout cas parce que to sola na gesma weta bi ayeba kina ete ke fia na zaka yo yalinga ne mwasi nde balinga kaka et yo tombeke soki bokutanaki yo komi okontrole bamessage ya mwasi oki okuta makambo ya gesma wete na kati yango ekelele bino rankine parce que oyo eza tv nayebi te ozolinga osala mwa ignorance pourquoi gesi mutabeteli yo makambo nyonso tozalaka na ye chaque jour mikolo mutabeteli yo oui gesma wete mutabeteli nga atikala omona jamais message na déjà de 1 na contrôler la téléphone à mwasi te déjà de 1 na opasser temps na nga te contrôler téléphone à mwasi bolingo ezalaka basé par la confiance dans l'amour s'il y a pas la confiance alors tika na yo en fait ozomona nga so na komi ko sentir que non mwasi aza ya kotenga mantuka na longwa na nga parce que na trop stir na nga donc soki na bandi ko mona ozokene mwa marque na okoma kutu wana te na niveau na bando contrôler téléphone na o quoi donc de temps obeti masola téléphone donc nga na za na tante ko banda ko luka ko contrôler qui na bando contrôler téléphone à moi. L'amour est basé par la confiance. S'il y a pas la confiance, il y a rien en fait. Donc bref, mambo yo ki na ebité peut-être ce que le big gaz mutabete lio. Peut-être na ebité. Mais na ebité so na ko sa commentaire nini à propos makambo yo lo bien mais nga combien d'états bosola to komana chaque jour. Chaque jour. Na ebité yo information yo zuango. Si les lobos commandent. C'est un frère, c'est un ami à moi, donc c'est un ami. Parce que bien masqué les solos. C'est un artiste oyo ngana ba on solara bien na Congo eza ba jeune, Gaz bien affilé. Et donc bien masqué les solos. Gaz Fabulous, Ibrator, Solana Ibrator. Oui, to solara bo to zona problème ni on a mokili. Ah. Héritier Watanabe, to solaka. Donc c'est belé bagali tout le monde Inos BP Inos bi ça fait un temps à part ndere mikolo ba voyage ba nini ate to monanité quoi donc mais to ba no mona na ba avion to sola na biso quoi nga za na nga hypocrite te so il faut na solisa on a solisa na nga yo so na bige yote donc mais bol kaka bo soigner na ndeko no Fabrice mais bo za ba na parler moko. Bon, tant que tu as to soigné, via le côté à biso. Bino mo bozo mona ba acte zo posame ya kenoko luka kenoko détruire nga. Ou mutao luka ka mission ezaka luka tamso. Musicien. Voilà. Donc voilà, ko promettre ba tout lola, bana le petit lola ngo to zo mona koto comme si yo mona nous allons en faire, nous promettre ba tout lola. Parce que yo za na en faire, nous allons na se, o me ça ba tout lola ngo jour nini en fait. Parce que ça qui a ta production en France en même musicien. Bonne chance. Et ça l'a bien quoi. Donc ngai nde na bo plaisir na ngeza komona ka mutu nso la pembe na ngato bungi pa na ngate ata hier ozala bien. Soko le kanzela ko bino mundibu. Ato zui pa na ngate oko zui côté mususu na na beta ka mabo po mutu nso fanda na nga. Pas conscient. Ayebi que non je suis pas mauvais. Donc ayebi que na zaka naza mutamutea mabete oza bien en tout cas biso pe to félicitaka parce que vraiment tu ba ke na yamba appel ata to bengi 1h du matin yamba no biso to sala pe so to na matata to leader limbisa facilement olimbisa en tout cas yo pena côté wana l'équipe a misé belé leader pesa rende chance te ndo lobi makambo ko bongisa ko réparer na pesa chance te na moto na ebi kenda za a vrai donc a vrai 4 na il est comme ça en fait il n'est pas vrai osomona bina fila banda okende bien na zo pesa bien au monde a créer bina fila ba distraction mapo ba toi s'attend yo ka discuter voilà au monde à côté na ambri vous comprenez moi je n'ai pas aimé du tout parce que quand je parle de bina fila c'est un ami aussi à moi.
kolina matete bakisensu tozaza bakote on a c'est un ami. Donc moninga sokende bien olingo créer ka actualité moko boya na inspiration parce que mikolo elo ezangi artiste beleza inspiration yango zo mona ba album mezo ko bobima te banzembo ekomi ko bima na bandenga ba retardé moti musu bazo bimisa pe belé mazo bimisa pe lo côté donc voilà bina flaza na mo inspiration na e o memi e kaka na ndenge moko boye ya distraction pour ba juger impoli to bossa na banzembo mbanda na ngasimbi touche yanaka boye quoi distraction. Voilà, ce n'est pas bien. Fait so ngana zolo ba makambo ya boye ba mona ngoteke na ozala contre mutu. Na ozala contre mutu azolinga ko ba talent ba tu ekufa en fait. Ozomona. Il est là donc mission ezaka ba tu ba kendi ba ninga ba évoluer te jaloux mutema be. Kolinga jamais komona muninga zala bien. Kolinga jamais komona Chomi azaki bien. Voilà. Chomi na komo moni na banzela na oleka piéton. Mais Chomi il était chez moi véhiculé. Vous voyez des choses comme ça. Quand on est koufi. Ateki yango nayebi kutute nako moni na ba bana azalaki bien pena ma moni na ba campagne na ba nini kuna zo bima do makolo piéton c'est ça le motema passe mais pas nanga il était véhiculé siko prometa ki ko PC voiture tout monde pas ta abeti ta chomi na binka générique moko pas nanga déjà zaki déjà véhiculé vous comprendre PC ta car PC ta loko na ba prometa vraiment faut pas pesa pena ka ba oui on ça la biso bien ko mona que non artiste parce que talent mboka et ça la bien ko mona que non ça la moi nini chomi ko zonga piéton bongo te besoin na orchestre boteki sieka peut-être va frapper pe karana siko ba comment frapper pe na vie on comprendre ba comment frapper na vie ya kitoko te donc so mona se permettre ko loba parce que nga na protéger ba talent ya mboka on comprendre ba bina filé ba zapena ba talent ata ba chomi on a ba talent on comprendre et ba talent mo ba futur ata ye moko chomi ata sanga ata a briller ne kaka alors ça ne ka succès ne ba oyoka na bango ye kaka po ça na voix na na âme na na makamne ça pas malamu hein. Ogape ko ignorer chomiti. Na ignorer po anini. Yemne mbatinda ka ignorer ngana ko ignorer tenga na zongisa charge nyoso makamnyo so ba kotinda ya finga. Na zongisa ngoka epana Na zongisa ke ba charge. Bula ependenge bazo chomi boseke robino pena sili metomoni nzete yeli so laxi force ya blagité. Premier na hit, premier na bango yeyo. Bobeta mabo po na premier na bino ko. Premier na bino. Bagage Fabulous, Bagali artiste tout bagaz mawete batu tout premier na bino na siko na nuye kwa mutu na ane onde batu tout obimisi ba jeune premier na bino na nuye kwa donc mais musa na bino sale magitoko na landa ki frère na ngamo pasa na Lubumbashi asali featuring na Koffi Olomide en tout cas je félicite aussi nzembo wana ezaki tunazo kokate nazo mona bébé suka na vraie mélodie. Donc na pesio pe ba mbote peut-être ko joatan ko landa émission o quoi artiste parce que Gez Mawe tazo kende pe bien banzembu na e ezo évoluer pe kitoko et Gaz Fabulous azo kende pe bien Gali pe na mona kezo kende bien donc voilà ba frère boko na kata distraction te ngaso na sa eta moi polémique muke pona moi teti na beta na wenge na za na kata wenge na yeri makambo mo so moni so mutu pété muke bozaki pona otage na fana na we ranson les grands formateurs na ko banga mutu te zo mona donc na ko banga mutu te ba jeune frère na ngape ba impère bazo kende bien beaucoup na kata ba distraction ba polémique te bato ba koti na wenze ya ba buzo ba polémique botika bango bino bo évoluer kan de bozo évoluer pardon ngana bato bazelo na nzembo moko ya bazoba no embaki ebike bato bazela ngo mabe babenga biso bazoba poto yebi koloba français te babenga biso bazoba poto yebi kokoma te babenga biso bazoba poto kenda université te tokende université te po baboti bazangaka makokyo tokende université te po bapara bakufaka tozalaka bana biso wana bazoba biso wana bazoba biso wana bazoba bazana ba diplôme belé bango wana batondi na bacoin bazana ba diplôme belé bango wana batondi na l'église losambo ebele musalate si biso wana bazoba tozokumba wewa biso wana bazoba tozobula biso wana bazoba tozobongisa yaya biso wana bazoba tozotonga yaya biso wana bazoba voilà bazoba. Voilà, merci. Merci leader.
tokende na biso na suka mais projet na wana Bercy mwana obeteli biso mpe na fonte bosala featuring ou bien featuring eza ya mobange bato bakoyoka yango quoi. Donc inspiration donc monique azalaka mpe inspiré donc mikolo ezalaka makambo inspiration bato bazangi inspiration po tika bango nanu kuna basala no makambo na bango basala baactualité quoi. Biso na ngambo na biso bato baartiste toza inspiré donc bato bakoyoka bakovivre makambo ya sika awa toza topréparé nzembo ya vie na biso Pascal Niembo le défenseur des opprimés. Oh. Donc Pascal Niembo des wana millionnaire hein? Donc à zongi singa na studio lobby yo faut kende ko bandela ko betelanga yeyo faut betelanga chana nuboy faut betelanga misu na misu nyoso zu osangisi yango siko oche kombo nanga Pascal Niembo na wana sili sarabatu ba retro bando sa ba retro bongo eza uniquement pona ye eza pona spécialement ye quoi. Donc wana eza makambo na ye mo asengi to saila ye bongo quoi. Mais na projet na biso to wana makambo susu to wana makambo susu donc to zana ba ouais lingi ko bala ministre ouais lingi ko bala député bala na parlement ouais lingi ko bala docteur ngaka kaye yo ngaka ye ngaka ye moto na lukakala à chacun son choix à chacun son style à chacun son goût à chacun son look. Vous comprenez? Donc voilà donc voilà bato bakoyoka à chacun. Voilà merci leader Adel Djoko Bagou danger c'est Poli Lumumba bandeko bolanda biso bosa vraiment ebele. Nasi tokomi na biso na suka ya émission parce que namoni ba journaliste bayara plein. Na vite message à suka kozala nini parce que faut tiko pe au travail. Message à suka donc artiste congolais tous au moins conscience muke. Ngana za na moi manière nga moi ko luka faire toujours passer message quoi. Donc moi blessant na caresser pe moi muke et tout donc ezaka que non tout actualité c'est bien bon mais to luka ba biloko epesaka bato super support esalaka mutu baconcert okende obeta otelemi bozobeta donc voilà po okolata no bien olati no danger sandalo nalati ebinisaka bato te okotelema wana bato baotala ezobile ekobinisa te ekotonisela osale te ekokotisela mbongo te en fait donc voilà art nde moto ekotisaka mbongo mpo tosomba biloko tosombaka quoi. Donc voilà to travail tozwamwa conscience na travail et ça la bien quoi. Ba remerciement na bi ke ve Louison Mbata na Cape Town ve Louison Mbata boutique second hand na bi ke Holanda biso c'est Poli Lumumba bande ko baza ebele kokwa Rafati Makizembe petit frère Angel Moussoili Makizembe bozolanda biso. Alors leader moi bambote na ebité poto kabwana na mon grand frère Ricky Sengele le patron Bogos Abed Achour na PC pesa bambote trop Abed Achour patron ndenga mukete quoi. Voilà na ndenga ba blague te quoi hein seul patron Ricky Mandala zole ke mikolo patron oya tchama ke na futaka artiste momo Robino Mundi ba l'occasion de rien futaka par mois ndena bona zoka par mois ya kitoko ozomona boda na futela ndako ya munene na ma campagne de prix nango ya ditendai bongo ngayo yo ko tchanga pe na salaire te na sala guerre na bedashu ngabe te te na yo tchelinga salaire na bandi guerre na bedashu ki aza nene loko te te bango to na baza batu mais ça dépend mutu na mutu ndenga lingela artiste na evi na biso tete ndai azape aidanga trop surtout tant na kufelaka papa maboko ba tete ndai vi na biso Eric Mandala sunga ka batu trop mais Abed Achour azala na artiste ne oya lingaka donc moi lingaka biso alobaka oza inspiré oza na moi look no oza na moi ndenge no yango moni na soutenir ko kwa po zala toujours donc ozala toujours donc le patron Bogos Abed Achour mon grand frère Kiki Sengele na zongeli soko peso bambote na pesi bambote na ngai na le président Yves Soal na peso bambote Pascal Niembo le défenseur des opprimés ba salam et pas yozali Gigi Palmi la Palmereux na pesi bambote na ngai na mon frère Ravi Kabasele Betty Pitilo on a penza ba ebanga quoi donc on est ensemble. Merci leader. Est-ce que bossa elo asuka ou bien elo asuka ko zanga te ezanga ndeni aza pe animateur na biso sika animateur wapi eza biso biloko sika na to kamba biloko sika mundibu yoga tere mwane mundibu yoga serba yeye mulusembu
panse Basi. Yembongo katu Nkatu Mbulusimbu panse Basi. Yembongo katu Katu Toke zwa Munibu yoka tare mwane Aye Baba yoka sarvaye Aye Mbulusimbu panse Basi. Yembongo katu Nkatu Mbulusimbu panse Basi. Yembongo katu Mabe mavinga yeyo Mundibu yoga levitike Aye Papa yoga levitike Aye Papa mulusingu pase Basi. Embongo nkatu Nkatu. Mulusingu pase Basi. Embongo nkatu Nkatu. Nkatu 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 Katuka 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 Voilà Papi Segazinga Niao Polino Mavinga. Papson Makungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.